MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG de TV Mafuta Yasika, avec un grand GK dans cadre d'actualité, les amis tristes et regrettables. Vraiment, Nzambe aza malamu mpona vie à Peniel. Bandeko nazangi maloba naza tellement choqué et touché, émotionné comme mon image oyo. Ça c'est Peniel Apostaki et vous pouvez lire à combien en anglais, à combien en français. Moi je vais quand même lire en français. Et moi j'ai qui check la repousse de mes cheveux que j'ai perdu à cause de la chimio. J'ai hâte que vous lisiez ce que Dieu a fait pour moi. Oh mon Dieu. Bandeko toyebi chimio ezalaka traitement bat balandaka na cancer. Mututanga na cancer bandeko. Et chimio esilisaka suki parmi ba effet hein. Eh mon Dieu, nzambe na lola bandeko. Totanga nanu. Wow. L'éruption cutanée due à la chimio, c'était chaud, mais j'ai gardé le moral. Quand j'ai disparu des réseaux, c'était à cause de ça. Je ne voulais pas parler de ça avant d'être sûr d'avoir battu le cancer. Oh mon Dieu, je ne voulais entendre personne, même si j'ai l'air folle. Je voulais vous partager ça. Je ne pense pas que vous comprenez pourquoi j'ai dit que Dieu est bon. Dieu est grand. Oh mon Dieu. 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 Cette ambre. Oh, toute belle. Nzamba munene. Nde o esalinga pasi yango. C'est pour ça que je vous demande d'arrêter de faire des commentaires sur le corps des gens. Beaucoup de choses ont été dites et c'est pour ça que je voulais plus me montrer. Sachez que la chimiothérapie crée une rétention de fluide et certains traitements de cancer déstabilisent les niveaux d'hormones et ralentissent le métabolisme, créant non seulement une prise de poids, mais un gonflement. Je suis tellement reconnaissante de ce corps, reconnaissante d'être en vie. Je remercie Dieu d'être en vie. Je suis reconnaissante. Vous n'avez aucune idée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Finissons d'abord et puis après je vais commenter. Oh, Peniel, I felt so heartbroken when Daloza put his hand on me in April of this year. But if I hadn't gotten this concision, I wouldn't have gone through the full body MRI and they will what's this? Have found my tumor in stage 1. J'étais tellement triste. Il m'est frappé en avril, mais s'il ne l'avait pas fait, je n'aurais jamais fait cette... come on. Je n'aurais jamais fait cette IRM, I don't know what's that, et découvert mon cancer de stage 1. Ok, donc on a maman na auto temps en anglais, hein? En français va traduire. Oh, je suis allé vérifier une commotion et ce scan m'a sauvé la vie. Toute chose concourt au bien de celui qui croit, de celui qui aime Dieu. Amen.
La famille, que dire si ce n'est remercier les bons dieux? Toyebi bato belé baseka ki peniel à se métamorphoser, à changer, à komi boye bato baloba ki bilobela parce que tomona ki état ya santé na mondial a koma kokoma munene et autres, les gens se moquaient baseki pata pour faire autre bafingi et abanda ko lutter na cancer anzambe mokili ya mabe et na suka na ngwa lobi bo komantaka te sur ba santé ya bato bolobaka te sur ba santé ya bato parce que boyebi te nanga na profiter bandeko mikolo eleki awa plus ou moins un an passé bato babanda ko se moquer pe ko seka Charlotte Dipanda et les gens disaient que aza malheureuse parce que kotala avant na après mariage nae avant azalaki mie beta nanga nasala vidéo moko uniquement mpona makambo wana mais nazwaka tante exactement nde biloko peniel awuti kobimisa bandeko mundele neti bamaladi lokola bacancer oyo biso ezalaka boyoki keno mama na yo akufi boyoka te keno abelaka à moins que peut-être basymptôme emonana bato bamonaki peut-être na mosika baya koloba keno oui azalaki maladi mais balobaka te généralement. Nous Africains bantou on est comme ça, tout bomba maladie. Na voyage tout bombaka. Mais mundele so azana cancer roya salila va epsino que na 6 mois na okende. Roya epsino que na uti chimio ba auto katanga mabele. Nous c'est pas le cas. Qui sait na confirmé te so qui du panda. Tam so azana problème à maladie, tam so azana problème à cancer. Tam so azana situation moko compliquée. Ou peut-être ngano tozo maîtriser te to ebité. Alors lo bango te parce que nyonso ba lo barate. La famille, je disais, tout ce qui a commenté, surtout sur la santé à Batou, des soucis, tout peut regret na Isaki pour boyebiter. Et tout le monde sait que Penel a zamo sikito quoi. Et on s'est dit certainement ils allaient dépression, stress, effectivement, stress na dépression, mais c'était dit à Anna Olité na maladie moko. Aza vraiment une femme forte. Et à Pamboli Nzambe pona tina nango. Nzamba lingimo a moi sur mingi. Croyez-moi, ceux qui y sont penel dans mon way, d'être aussi au lunae. Bandeko, l'autre fois, mikolo leki, na salarba émission trop sur Peniel. 6 mois passés plus ou moins. Et tout balandanga boyebi, je vous demandais de prier, j'insistais. Prions pour cette sœur. Nous avons des aïnzambe mutanda rotinda lo balabandeko, to sambela pona Peniel. Nzambo ayebi nyonso ayebaki Peniel o passer ba moment difficile. O bat bana ko se moquer na ye. Je parlais de Charlotte Dipanda. Batu baseka ki ya batu musu bazo tomboka bazo silika balobi certainement mobali na ye wana soki kombo nesu nene mutabeta ye parce que ex na ye alobaka bana ko lumba ke bankuba za sportif azando ki ceci cela mais elle-même atikala ko commenter te ko lobelo te. To ebite tamsunde kona bisona banaka pe kobela Wakanda Black Panther même réalité moi la mobile wana avant kufa abanda ko lité na colonne na cancer ya colonne vertébrale et tanga bandi ko konda batu ba ofinga ye batu bazo tonga ye batu bazo seka ya ba alinga ko lobate et tellement bayebi ke batu wana mingi ba se drogaka batu banoko milobelaka certainement azomela biloko ba fan et autres si mokolo moko akoka te etonda ye tellement na motema aya lâché yango nzonga nde la personne était mourant et eumela te même pas une année cadavere akufa yango Peniel alobi tolinga kokomante trop te sur ba santé ya bato omonika mutu azokonda azosila nzoto bandi kotonga ye obandi kofinga ye omoni mutu azozwa poa obandi kotonga ye obandi kofinga ye nzoka mutu wana ba problème sérieux et congolais lokola azalaka inconscient congolais afinga même malade ya mutu
oka bat bazo soana yango za na sida longwa yango za na cancer yango ta muso aloba amona ki te na bomba kongola bilobela mingi ba ya obomanga ba ya ofinga ka maladi na nango na okufa azaki ye moko azo lite na pasi na ye nzambo atika ba oya yete abundeli bitumba bande kolelo penya la opambola nzambe. Vraiment que Dieu soit loué. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Ah, bande konana mingi olobate. So na sali vidéo ils ont pour na pesa conseil ndenge na message na kopesa pe pour na pambola nzambe pour la vie de notre bien-aimé. Mais eza kokama koyoka Vaseline aloba afungola munoko aloba ke bato musu balelisa na ba 2021 bakomoko mabizengi. Tout le monde sait que c'est des Peniel qu'il parlait. Mais il y a un problème. C'est la fin qui va justifier. Si réellement bazo lapider Mike to bazo inaye injustement, effectivement Nzamba va défendre pas justifier Mike. Mais si il est pour quelque chose, pour la vie à Peniel Nzamba juste. Quand a bikisi na cancer, a bikisi tinati. Et ba résultat de ko faire cesser ba contestation. Lelo o bato ba finga e Peniel lobby. Ba komi ko singa ba pardon pe ba lo ba Peniel to yeba quitter. Likolo ya comportement ya Mike Kalamba et moi on bala za mnoko souputé. Tu peux avoir raison, mais bi lobby là faire perdre yo raison. Lelo bato ba komi non Peniel avait raison. Non Peniel limbisa biso to zaki en voter. Non Peniel non Peniel. Mais ezaka débit. Il y a commencement. Fin et qu'on justifie. Nzamba zolokumu apambola pa batela Peniel. Alongi se bitumbo estikali pa komise bisika zozela e. Ngolo na nzambe za likola mwa mwasio pe kimena mokonzi batela e. Bandeko, je vous disais tant na nosa bemission Peniel na été awa. To sambela pona ndeko mwasio yo. J'insistais quand je faisais des émissions. Prions pour elle. Nous avons passé un moment difficile à vie. Que dire? À Dieu soit la gloire. Je crois. Et abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Comment c'est la grande dame. Partagez, likez, commentez, activez la cloche pour ne rien rater. Tout le monde est des bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu kokani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu
nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokominde la santu, lisekwana yo tokominde balongi. nzambe na nguya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na nguya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus de nazareth.